yango wana kokoma mwasi na mobali na ye pongai na so sous chance te na mwasi musu libanda na komo zoelo kwa mwasi na ngai na nicho la zabo il est déjà enceinte azana sing na ngai Jésus Christ. Yes. Ngala nya zonguya. Exaucé bominga. C'est ton grand frère. Oui. Propre. Oui. Papa, maman. Papa, maman. Ngante bana comme vivre na grand frère na mona son bali sur banda te. Pour dana confirmer. Oui. Confirmation na déjà. Kotala ndeko na biso ya mwasi sujet la bis pas c'est ndeko Christ en vie. Il faut prier pour lui. Pourquoi maman Wish? Parce que Azana est en aïe conscience. En foutement wana ezai kaka ngoso bake o aza mobile na ngai. Mais ndeko na ye akomi na prise de conscience ou ezai état na ye de délivrance. Yaya, olobi obanda de point interna. Ana ninga bongo te ngai. Olobi bandi ko simba leki no. Chuba e ko mexe mutwa bo wayo papa na interna. Kasi na internet obanda na internet mbese me côté la nde oya suka ta mto yende na kisasa a. Exaucé bominga ye. Mama, exaucé bominga ye. Exaucé. Omole basi msote yaya. Exaucé, l'exaucé, exaucé. Maman Wesh, la vie est spirituelle. Merci beaucoup. Alors, ba kombo na bango ya famille, o ba portaka. Des place source ya malheur na bango, il andi bango. Et seigneur na yo, o lo ba vérité. Vérité ça pouvoir ou libérer mutu na kati ya captivité au diable kandi mutu. Est-ce que avant la loi ndiko exaucer aza mwana biologique oyo bimisi na libongo? Oui. Bravo Jésus Ministry organise 2 jours de prières intenses du 25 au 26 mars 2026 de 8h45 à 14h juste. Sous le thème Remise et reprise. Venez passer des moments forts dans la présence des dieux et expérimenter ces miracles. Ouais, Jésus! Il y a un miracle maintenant. Yes. À travers ses serviteurs, car c'est lui qui est capable de prier et capable de tout. Retrouvons-nous dans la salle polyvalente Atomium, numéro 30D, avenue Kapenda, coin Kimbangu, dans la commune de Lubumbashi. Comme orateur, prophète Eric Kassongo, Thomas Fabien Poi, Maman Lydie Moukadi, servante Clarisse Ouechi, venez partager des moments de prière, de délivrance et de guérison avec le Seigneur Jésus-Christ. Trop, c'est trop. Toute malédiction dans la maison de mon père et dans la maison de ma mère, soyez brisés, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons la délivrance à Boété, nous avons la délivrance au pasteur Chico Azosala à la ministrie, et Zalanga monte na batou, et ça forcé. Dès que tout le monde a la délivrance, nous avons forcé. Nous avons la délivrance facilement. Puisque nous tous avons problème, mais tant que nous avons solution dans l'immédiat. Trop, c'est trop. Toute malédiction dans la maison de mon père et dans la maison de ma mère, soyez brisés, au nom puissant de Jésus-Christ. Déliez-le, et laissez-le aller avec apôtre Chico Apoam à Georgia, Atlanta, USA. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Appelez apôtre Chico Apoam DECFC Push Atlanta USA plus 1 678 206 65 35. Priez les uns pour les autres,
afin que vous soyez guéris. La prière d'une personne juste est puissante et efficace. Fire in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Receive life on your feet. Your life is back on your feet. The spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you. Stand up. Help her stand up. She will walk now. I'm free. Priez les uns I'm pour les walking autres, with Jesus. afin que vous I'm soyez free. guéris. Beautiful. I'm walking with La prière Jesus. d'une personne juste est puissante et efficace. Yes. Abraham prie à Dieu, Yes. et Dieu guérit Abimelech. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour Yes. qu'il ne prit point, et il ne tomba point de pluie sur la terre en You are walking with Pendant 36 Jesus. mois. You Puis are il pria free. de nouveau, et le ciel Hallelujah. donna de la pluie, et la terre All of you, produisit God son bless fruit. you. Go in peace. tobovanda 7 ans mwana azoya te parce que jamais soki mwasi to mobali azobota te nde yango ekosalaka eboka bwana eloko nini oyo osenga biso awa tosala nini mpona yango tosengi kote nini Chaîne Chebiso Télévision, Facebook Chebiso TV, YouTube Chebiso TV, WhatsApp plus 243 97 35 88 380. Notre adresse, première porte Fikine, village Bracongo, dans la commune de Limete. Très heureuse de se retrouver encore une fois. Un grand merci à tous les testataires qui nous suivent à partir de 3W. Là, je vais sur cette télévision. Faire plaisir, c'est mon devoir. Mon devoir, c'est de faire plaisir étant donné la présentatrice de cette émission. Bravo Jésus, car cette émission a pour but de réconcilier les hommes avec Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes tellement nombreux à nous suivre un peu partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. De près, de loin, partout dans le monde. Zamba pambola bino. Mais nga la linga pena mingi mingi to solo la rango. Na lo lenge ya ba santo. Na lo lenge pena ninge to raccord di Christo solo lango. Eli koloba ke tango nyonso ba ndeko ba koya ba kolelara. E rosalaka moi teme ça rapena pasi parce que il y a quand même de retour des appels o ekotaka nyonso na tango nyonso. Pour nous dire que maman weti qu'est-ce qui se passe histoire wana eza bien ya rotuna mais malamu na ngana yo ezali to za la sincère devant Dieu to renoncer na mabe to confesser na mabe ko za la malamu mingi parce que la Bible dit si Christ est franchi en nous nous sommes devenus totalement libres ozala mambo ekanga yo likambo omona wana yo lobi oloba ngote parce que so lobi yango mais nga non ngana ebisa yo mutu okanga wana eza yote eza molimo na diabolo oye kokanga okoka ko libérer batna motema na ote ozala sincère devant Dieu. Je vous invite tous à accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Et puis non senga la bande ko bo renoncer bo confesser et rozala mala mingi to se libérer. Matthieu 6. Après la prière de notre Père, la Bible, les Écritures qui nous parlent du sujet du pardon. Ce que Christ a l'habitude de pardonner plus de 77 fois. C'est-à-dire, nous avons tout ça. Nous avons tout ça dans chaque jour. Pour nous relimbisate. Luka muningo sani la problème. Luka est rapidement. Seigneur pardon. Dis j'ai commis des erreurs. En tout cas, je viens te demander pardon. Limbisango le frère et sœur. Parce que la Bible dit aimez-nous les uns et les autres. Merci beaucoup Orphelinat Bravo Jésus. Situé dans la commune de Matete, quartier Viaza numéro 27 en référence pour Matete Banono. Merci na manéono surtout basé la abisso bolamu na elo onyo surtout basé la abisso. Merci beaucoup à papa Eli. Alors, lui pour la abisso ezawa.
En tout cas, moi, je suis fier de ça. Parce que son nom résonné là-bas 1900 et quelques. J'étais encore enfant ou bien je n'étais pas encore né. Mais, puta, oui, non, ça la valeur na biso. Valeur à moi, c'est ça, ali puta te. Mais, valeur à moi, si ezali na teni. C'est-à-dire, notre habillement. Ne ça la valeur na biso. Alors, ce qui t'ozui, to pesi yango ba maman veuve wana. Oh, lelo, bazana ba 80 ans, lelo. Bazana ba 70 ans, bazana ba 60 ans. Ba viva belle époque. Balata maputa. Baye baka nanu ceinture mitina loka bate. Baye baka nanu kabelo te. Namoni eloko moko ekoma soki vietnam. Baye baka te. Baye baka pe make-up te. Bazara naturel. Ba otombola biso basuki ya bantene wana. Ba osalela biso ba midèle moko boye. E bande kosala bango d'une manière de femme africaine. Alors, le 8 du mois prochain, et Rosala inserté dimanche, boke balo sambo bisika bozalaka. Mais to kutani ngana bino les après-midi na orphelinat Bravo Jessie. Pour to sepelana ba veuve. Sombe la veuve li puta. Liana veuve, melana veuve, sepelana veuve. Kanisa nengoza na ndako. Ndenge mama nao alelaka mobali na ye kanisa ndenge pe yo na mutema mabe na yo oyena osundula mama na yo na centre moko boye mais na lingi à travers cette émission ozongisa motema no pa mama na yo yaka le 8 mars soutenir cette initiative avec maman Lydie accompagnée de maman Weti et puis vous allez accompagner avec les serviteurs de Dieu que vous connaissez à Bravo Jésus. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. $10, hein? C'est pas. Maman, surtout, bayaka lundi, place to Sarah Maombi na maman Lydie. Pas nyangwana. Bino pe boya na bino te. Pas nyangwana bolinga rabiso. Boya. Mateya. Ya vous expliquer la femme et ça. Merci beaucoup. Mais je suis passée sur le plateau parce que maman nenge salama ya Nzambe. Nazana moko ya biso. Papa Eli, frère Eli, parce que batono surtout à Kansara, il faut un pasteur, aux un prophète. Et ça bon papa bienvenu, pasteur bienvenu Mukobo. Or il y a des frères puissants. Il y a des frères puissants. Alors aujourd'hui, je suis avec papa Eli que je dis shalom papa. Shalom Maman Witch. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, ça va Maman Witch. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a tant d'autres. Le gens vont avoir une casquette, mon corps, oui. Vont avoir une casquette, c'est peut-être aux autres intervenir en tant que journaliste, en tant qu'intervenant. Mais aujourd'hui, vous avez une casquette. Europe Sabiso Oyo, nous avons na katino. Que Dieu vous bénisse, papa. Amen, Maman Witch. Merci beaucoup. Sambazo ça paye mingi pana. D'accord, merci beaucoup, papa. Voilà, maman, on appelle son beauté. Ça va? Ça va bien. Ça marche? Oui, ça marche. Ça marche totalement? Oui. Totalement? Oui. Eh, vous allez bien? Bonjour. Bonjour, maman. Comment vous allez? Un peu bien. Un peu bien. On y répond à mon un peu bien. Attends, surtout dans le bas, ça semble aller. Dans le bas bien parce que je Christ. Hein? D'accord. Ça va un peu? Babi on a commandé. Comment on a exaucé? Exaucé. Exaucé ça la ni na vie. Bon, naza étudiant. Étudiant. D'accord. Maman le nom c'est Christ en vie. Christ en vie. Christ en vie hein. Oui. L'espérance. Christ en vie ça la ni. Naza diplômé. Vous êtes diplômé. Oui. Merci beaucoup. Alors, je vous présente Papa Eli. Hein? Bonjour, Papa Langaï. D'accord. Azamo qu'on a corps du Christ. Ah, est vrai. Narata musala nzambe. Oye kosunga yo nanga. D'accord? D'accord. Soyez le bienvenu. Torotika ndeko Eli akamba
biso na prière avant to ya pene na makambo yo eza concerné. OK? D'accord. Merci. Merci maman. Seigneur, nous te disons encore merci 1 million de fois. Dans le moment où tu s'est réunis ensemble, tout ce qui présence nous en abisso. Ezalanga papa élité n'a pas sa solution na vie à bandeko. Mais ezala yo ozala à travers biso. Bandana biso lokola alpha, puis succès na biso lokola omega. Toute force négative, tout esprit négatif, toute entité satanique, ou akoki kozwa possession ya oesika, eza ni le sens fait par le nom de Jésus. Tobeleli kombo ya Jésus-Christ parce que la Bible nous dit, il a réussi le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera le nom de l'agneau. Kombo na yo ereni na oesika, bandana biso na émission, puis sukisa biso na émission, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, de Tolobi. Amen. 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 Merci beaucoup, Papa Eli. Merci, maman. Merci beaucoup, Ndeko Eli Nzamba Pambola yo. Alors, je ne sais pas, Bozandengeni. Bon, maman. Oyo, aza petit sœur na ngai. Yeah. Oui. Aza petit sœur na ngai. Eloko ememeli biso awa concernant problème ekomeli biso na mibitu. Lokola totalaka bino tobike awa bino bopesa solution yango moni toye awa. Le problème eza boye. Oyo aza leki na ngai tobotamine papa moko mama moko na nde babota biso kaka mibale mbe tolingana makasi tala zelana eza loka olingo oyebisa nga ndeko na nga Didier tolingana na ye pardon eza na borome ok ndeko na nga o tolingana ye na ye makasi donc tokendaka classe biso mibale tomesana kolia sani moko tolala ne chambre moko yo na ndeko na kolala chambre moko. Pourquoi il n'y a pas d'espace dans ta chambre? Bon, ndako na biso eza chambre. Papa na maman baza chambre na bango. Biso tellement babi keke biso toza biso ka bana. Bapesa biso chambre moko. Ebolala lala na sa nana ni na leki na bi. Wana to bozala bana mikie to to mokomi ka nde boza batata boyina ba maman. Oui, même si ndeto koli boy. Parce que ndetu ya chambre na biso eza lokola la chambre eza na ngo minani eza dembe. Ndetu neza na gauche ndetu neza. Ah, OK. Lala ka bo. Eloko ememi biso awa na kolingana lingaka ye nde tomesana na ye. Komesana na mesana na ye tellement tolela na fort. Oui, tolela na fort. Mais maman do esanga na passe. Tolela na fort. Donc ye donc comment na petit ya kolingana biso mibale tokoma kobima kwa mwasi. Oh. Donc lelo yo lela nde ono fort. Ngana okanza siko ningana grand frère na ngato lela to. Papa il y a zo kanza ninga lela na petite sœur na do ya bino eza autrement. Maman, ya on cité na zo ebisani. T'es vas-y mon frère. En tout cas, en fait, je suis un peu au moins biso tous arana ba grand frère, tous arana ba petit frère. Tous à la peine à ma petite sœur. Ok. N'est pas dérangé moi mon mais vas-y mon frère. Bon, merci beaucoup. Yango wana koko ma mwasi na mobile na ye. Pongai na so sous chance te on mwasi sous libanda. Donc na comment je le voir mwasi na ngai. Oui, je vous dis la vérité. Je vous dis franchement la vérité. Na zo ta on sous mwasi sous libanda te. Donc yende akoma le voir mwasi na ngai. Et déjà to bimaka déjà to banda ko bima lelo ti nde yango moni ke na micho eloko ekomeli biso eza loko apoko kangami na mutambo donc mai so esopani balota asute na micho nda zabo il est déjà enceinte aza na seli. Oui.
Ta sœur? Oui, oui. Aza na zemi na ngai. Pe na boy ke azwaki idée. Tokende tolongola ngo soki mama yoki yango ezala mabe. Na bangaki na nga makambo na boy. Yango na ye awa po bino bolukela biso solution pona boy na nga na longo se zemi po soka kufi ezala problème makasi. Donc ezala problème yango na ye bozula biso solution. Bobengisa mama na biso asa nini alimbisa biso. Tokomi une grande erreur. Tosali erreur moko. Quand je dis il y a des choses, hein, il y a vraiment des choses. Il y a vraiment des choses. Et puis il y a des choses qui se passent. Ah Seigneur Jésus. Yaya. En tout cas, Léla, frère. Léla. Madame. Yo Léla na yo. Non, tiko Léla. Madame. Par rapport à ce que na habité na benga grand frère chéri. Chéri Mobali. Mobali Nanga. Je sais pas. Ah, frère! Biso tout ça ba yaya hein. Na ba leki ya basi pe mibali ndeko na ngai. Problème yani. Problème c'est que ngana grand frère na ko madame asina mobali. C'est ton grand frère? Oui. Propre? Oui. Papa moi maman moi. Papa moi maman moi. Toki. Ngande bana ko mo vivre na grand frère na mona son mobali sur banda te. Ko dana confirmer. Oui. Hey! Confirmation on a déjà. Yes, yo! Zambalola. Yes. Ezama mususo yo kezo sa lokola. Kake kasonda. Toke. Poneza za dana zeni na ye. Nengana longlo me lo ba longo no te fa binga mama. Yo mama ke to ye leka a pour to binga mama. Même si mama ya pena wanga na tina na zeni na ye. Au moins, mobile Moussouté, c'est moi ton frère. Oui, pour date, banda nekal. Banda moi date au misana et a personne a fait ça qu'elle n'a moins la personne sur le ben des artistes. Vous comprenez souté. D'accord. Quand est-ce que on comprend que nous connaissons mobile? Parce qu'il y a un temps comme on a eu le quoi frère na eu. Oui. Mais je parle de temps il y a pour sentir que comme moi si en fait hein. Parce que ça à un moment où on t'a senti comme moi si. Selon la bande moi va développement na nzoto na déjà comme dako développer. Ya on a dit que moi na ke local bande des arts taki na za na grand frère na to lala na ito nyoso to sala na. Ya moi na ke bande des arts on a bandane wapi po bokoma wana. Poto koma ah to bandane non to zana na ndako foto ke kuta internet to longa internet to ke université donc to zalenga na yi. Donc moi muninga mwati comme muninga za soka muninga talala tavanda kimia. Te on a pe na se confier na yi. Eta ke grand frère na meto mesa na autrement ngande na zalek na donc penser sur tes grands frères comme dame mobile na. Est-ce que tu vas comprendre Makamonga na Oyoka? Papa Eli. Maman Watch. Est-ce que tu comprends Makamonga na Oyoka? C'est-à-dire la fille, elle est tellement directe. Oui. C'est-à-dire c'est son amour en fait. L'affection. Azan a besoin d'hypocrisie. Néonangaï. Maman. Obi comment on est? Christ en vie. Ah, Christ en vie. Christ en vie. Donc, avant de partir dans le internat, bino bande déjà bagé ba tata na ba maman na kenongo bongo po biso so sakana. Oui, et tant que bango pe bazo to ba téléphone bazo tike la biso na ba se biso ba film pro. Ni biso bi to landa ka modèle ezali na téléphone. Na la tia aussi ma maman. Maman la bino. Oui. Ah ya arrête ça. Arrête ça. Bon maman na biso azalaki soka tiki téléphone na charge. Peut-être que ko sokola tellement biso to yebaki code na ye. Manda ko zo téléphone wana. Les jours tu as un téléphone na yem kola liboso to simbaka. Donc na na chambre to bika ka téléphone ya maman to beta ba gene to mesana na biso to mesana o beta ba gene. Les jours que to kota na paramètre na ye de to yako mona ba vidéo wana ndenge basi na mibali ba sala na na téléphone wa bino. Oui. Sikoyo tant to sala ba vidéo wana nde ngasko na yoka to ndire ba
ba chef de pour des sentiments mo boy et côté. On dirait l'eau moko ezali na nzoto no ezaki et l'amour qui voilà. Nde yango wana yepeta mwatali balama to bande pesa na ba bisous na petit to ngoli ba bilamba et to eko se retrouver comme il y a dans le téléphone de votre maman, oui, que vous avez eu à regarder les vidéos pornographiques, qui vous a poussé à faire ça. Oui, maman. Maintenant, le problème, c'est quoi? Pourquoi vous êtes venu ici? Le problème, c'est que vous êtes venu ou bien maman abisso, tu y es vérité pour tu peux bomba déjà ma esopani. Na mnoka mboka côté to kena na internet banda ko ba mambaka fuila mbwa mpaya kanwa ndeni niko lo ba mayo kufela mbwa mpaya ndamela wona na internet na popo de ba to yebi baba moi ba mnoka mboka to lobaka yoro ya kiyaka bien atwaka kiyaka yoro ya kiyaka wa keki to yepa na bino busunga biso obinga biso ka mama biso to lo balika vérité nde toza awo alimbisa biso azwa vraiment espace na motema nde alimbisa biso po to aso na autre mo sala ce que pardon maman na bino eza par rapport à quoi parce que to sali eza erreur pardon otoko ko singa parce que ya yebité le tima kabonyo so ile kabo ayebité ayebi yango te 15 jours ya tika lo yebi yango te donc secret o evani ka biso mi banende to yebi je comprends. Mais bicho obeng sa maman pour maman ça nini. Après le pardon que maman fasse quoi en fait? Bon, après le pardon, maman ndako yeba solution pour biso to na biso bana. Biso to za bana do to yebi na makambo vite. Yenda ko yeba soki to ko sala nini par rapport ya zemi o leki na ngaza nango, yenda ko yeba to ko sala nini. Wabwe nzakomba o makambo eza minene soki toke na problème on a ndako les jours ko soki reverser mama biso to za un grand problème ya on a dit que bino bo pesa solution pardon bo benga mama na biso to lo balé vérité bo sengela biso ba bolimbi ya bi que ça ilo ba passe. Merci beaucoup Tokyo, mais avant toutefois parce que c'est pas une surprise comme vous avez besoin de faire face à votre maman, Toboyate, mais problème c'est ça, vous êtes devant des konabiso ayebi makamuna nzambe. Il y a un moment de fois, tu auras, sur cette émission, tu auras besoin d'inviter serviteur de Dieu qui peut donner ce qu'il pouvait par rapport à ce que Dieu lui dit. Papa Eli, Yana Leki. J'ai pas besoin de trop de commentaires. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Merci Maman Wesh pour la parole. Yambola ndeko comment ça kinan? Ndeko exaucé. Et comme Moma Salinai. Yango moni prise de conscience et na katinaï. Azolo ba marambo azolo ba au fond du cœur naï en a blessure intérieure. Très bien. Même misu na physique ezo bima pe na ezo bima te mais na katsa mutema naï azo seni. Kotala ndeko na biso ya mwasi si je la bise pas c'est ndeko Christ en vie. Il faut prier pour lui. Pourquoi Maman Wish? Parce que Azana est en aïe conscience. En voutement wana ezai kaka yango so bake o aza mobali na ngai. Mais ndeko na ye akomi na prise de conscience ou eza état na ya de délivrance. Comme on a que yaya na leki basangana bakoma tina niveau ya kosangisa nzoto eza déjà abomination. Yango eloko oyo ndeko na biso basali. Maman Wesh, la vie est spirituelle. Merci beaucoup. Problème clé na bango où c'est basé na kata vie na bango eza par le nom. Ngala botami na famille oyo to ebi efe ya maloba. Souvent bato mona nga papa Eli Sinanduku. Mais Sinanduku a une signification. Sinanduku signifie azanga ndeko. Oh, azanga ndeko. Oui, c'est à Swahili. Ah, à Swahili. Oui, azanga ndeko. OK. Alors, ba kombo na bango ya famille o ba portaka. Des place source ya malheur na bango ilandi bango. Yango moni ba komiti na niveau ndeko mobali o eza ndeko gradi asangisa nzoto na ndeko ne Christ.
alors on a beaucoup de bango to na beaucoup yebisa biso na kata oesika et sengela maman la bango azala. Très bien. Parce qu'il y a certaines de choses oyo maman koko yeba na mémoire na ye mais bango ba koko yeba te. Parce que na kombo na biso plupart ya batu na kata famille basé sur la vie. Parce que ngala munoko na ngala kokota to la mabete. Ata to la toujours positif non que négatif. Très bien. Basé na kombo na yesu à cause to yebaka influence te ya non. Ya kombo. Oeza na kati na ba. Comment ngana koza ngandeko? Comment na koza ngandeko eza yesu. Oui. OK. Et au sengela tozala na mama na bango et zamba o esika parce que azala rendez-vous azala au contrôle. Très bien. À orienter biso. J'espère que ndeko kokoma na prise de conscience na ye a rolongola équivoque que ndeko na biso oyo aza mobali na ye. A oyeba ke aza ndeko na ye. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup ndeko Eli Nzamba Pambola yo. Merci pour votre intervention. Alors, je pense que vous avez suivi Papa Nabiso Eli, ce qu'il a dit. C'est très, très important. Moi, je pense que je demande de fois, tant mon salle va intervenir dans les cambous, et c'est un bino, beaucoup de réflexion. Il a parlé du non, ce que moi je retenais. Et aux amalam, Nabino Broyeba, Bakomboni, Bozo, porté. Voilà, on va prendre une pause, puis on se retrouve. Merci. Bobengela ngai, bobengela ngai, afana modi vi na ye. Wala mwasi na kata kamo tedi misai. Tedi misai sikoyo. Bana ya France mobimba shalom. Nouvelle ezali ya malamu. Na kozala na bino à partir ya le 7 mars ti le 14 mars kati na Paris. Pour na ba délivrance ya moko na moko koleka en privé. Des fois ezalaka très important. Ya kosala ba délivrance en privé. Pour na ko permettre biso ko kota profondeur ya problème na yo. Pe source ya problème na yo. To kota ki profondeur pour na bana autiste. Babikaki to kota ki modino pour na bato ya sans papier. Bazui ba papier. To kota ki profondeur pour na bata maladi babikaki binombo kobota aba témoignage. De toute façon aux ans natala kango mingi na ba YouTube na ke délivrance en tout cas tout 5 ya Moïse va vivre le fara au monde. Mais asa eloko na Nzambe Moïse ana eloko na Nzambe commentaire ya te na yenga mo na vivre na monde na kina ba doubler ma mais na minute nga yo la télé en tout cas tout va bien na ba tension ekei Moïse ana eloko wana et puis na prophète Nzambe Moïse osala na mo na sentir papa donc na tension ekei na sentir donc papa Moïse ana eloko na Nzambe. Donc azali prophète azali eloko wana na mo na ye en privé na vivre l'amour. Donc commentaire ya te boya na Ozana bokomona ezaki ya koloba te. Donc voilà quoi. Ezanga mon frère Junior, merci. En tout cas na Ozana na eko kumisa Nzamba Ozana parce que na yaki participation ya délivrance en privé et puis kozonga na ngana ndaku na senga ki Nzambe a pesa nga musala fixe parce que nazalaki remplaçante. Na pesa ki requête nange papa Moïse abondela ki po na ngai et puis kozonga na ngai na mboka na ngai Nzamba eko sala bikamwa kaka muminga tozala naye alobiye azongi mboka naye a préféré a umela kuna atiki poste naye balobi madame yo peka mtozo remplacer Nzamba Ozana ona yaki ko sambela ona yaki ko luka délivrance asali changement ya poste na facilité nyonso yango na ye ko tato la Nzambe wana Bible lobi soki Nzamba saleli yo il faut opesa témoignage yango édifier peuple na kati ya Ozana na okumisa Nzambe ya papa nanga Moïse azwa lokumu kembo masanjoli na miracle oya sali kati na bomo ina ngai pona ba oyo balingi koza ba place pona délivrance privée contacter Mama Thérèse Matondo boya ebele mokolo wana mingi kati na bino bakobika bana ya autiste bakobika bato ya sans papier bakozwa bato ya maladi bakobika bobenga po batia bino na liste ya délivrance le 7 mars et le 14 mars na zote la bino na moto
balinga mikati na nkolo nde bomoninga po ça fait 8 ans nakanga masuba te masuba ekanga te to soma na yoki posa masuba il faut que non c'est-à-dire nakoko kokanga masuba te même pendant 2-3 minutes et obimaka ke bimi mbala moko ebesi bilamba na nyonso mais nzambe asali na leki na délivrance et pas ya papa prophète Moïse Makoma papa prophète Moïse Makoma abondeli po na ngai et le même jour à la même seconde masuba ezotanga susute nde bomo na ngabo masuba etanga susute gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a Hosanna ministre international. Il y a Papa Moïse Makoma. Bobengela ngai bobengela ngai afana modi vi na ye. Wala mwasi na kata kama tedi misai. Tedi misai sikoyo. Shalom peuple de Dieu. Je m'appelle Mike Moukadi Chic, directeur général de Chebiso Télévision, également promoteur de l'orphelinat Bravo Jésus. Oui, ils ont mis la commune Yamatete quartier Viaza numéro 27A. Mesdames, messieurs, naye lisusu et pas inabino pour remercier bandeko nyonso oyo bazaki na biso longo na debi à année 2025 peto ke na suka. La Bible nous dit dans Jacques chapitre 1 verset 27, aux yeux de notre Père, voici la façon de pratiquer la religion, c'est de prendre soin des orphelins et de veuves. De tout ça qui n'est qu'à wana ya ko fêter ensemble pe ko sekisa bana bitike ainsi que ko sekisa ba veuve ba mama na biso oyo batikala sans soutien, raison pour laquelle ba ndeko ba bolingo na sengi na moto nyonso ya moi oyo alinga ko soutenir ba orphelin de venir en aide ba kolia komela pe kolata na fin de l'année ainsi que de maman veuve moto nyonso ya motema malamu moto nyonso akoyi kokota likambo oyo o contacter biso na plateforme na biso na to peut soutenir biso directement na M-Pesa Airtel Money pe Orange Money na ba numéro oyo ezali affiché. En tout cas bato nyonso balimati na agence bo benga biso na numéro ezali affiché bokokota en contact na Papa Chic Moukadi ainsi que na maman Lydie pour te soutenir bana oyo ba fêter malamu na fin de l'année. Que Dieu vous bénisse. Bobengela ngai afana modi vi na ye. Wala mwasi na kata kama tedi misai sikoyo. Voilà, merci beaucoup. Bozongi na biso na kati ya plateau na biso. Merci beaucoup na bandeko nyonso to bo soutenir ba veuve ba vieillard. Et puis l'orphelinat Bravo Jésus est situé na Matete na quartier Viaza numéro 27A, référence pour Matete Banounou. Pour na ba veuve na ba vieillard, j'ai mis ma main ici sur ba ko joangai. Dans un événement très vraiment important pour nos veuves. En tout cas, soutenez cette initiative plutôt, soutenir initiative Oyo et aux Amala Momingi avec maman Lydie Moukadi ainsi que maman Weti, le femme. Nous voulons que l'événement où les Canadiens le 8 mars est tombé le dimanche. Je crois Bozalawana, liputa ezali pona ba maman la biso ya Bravo Ministry boyawana et aux amala mama Ulda somba liputa pona Bravo Ministry eza wana to ozalawana o ezali liputa pona biso batulaka losambo na Bravo Ministry tolata liputa oyo tolata biso nyonso yomoni abisi mama Uda mama Kashama et les autres nyonso bazana chebiso liputa na biso ango nalingi veuve wana alia amelalanga alata liputa wande biso to sombi liputa bo sombi la veuve liputa lia na ye melana ye ekozala malamu mingi nzambe ya pambola bino centre professionnel plutôt ya chebiso ya Bravo Jésus chebiso télévision centre professionnel chebiso eza situé na Kwenge numéro 2 et kangami na mosquée. Inscription est à $10.
musala se bandaki bana baoyekola déjà métier toza na audiovisuel maintenance auto-école maquillage auto-benga lelo make-up coupe couture esthétique et coiffure toza wana envoyer des enfants pour lobby bazala oyo bazala papa Eli ndeko Eli je pense que je vais essayer de récapituler un petit peu iloko bandeko na biso ba Eli pour que bandeko ba comprendre avant parce que histoire où ils ont ma surprise hein. Ouais. Ils ont besoin de leur maman. Effectivement, faut maman albangwazala na biso elongo. OK. Pour tomeka kotuna ye, il y a certains de makambo oyo maman yebi koleka bana na ye. Très bien. Merci beaucoup. Christian Vina exaucé. Baza bana bakoli na libota moko papa pe maman ndaboti bango. Mais bana ba développer qui sentiment moko entre eux pourquoi parce que il y a des parents oyo lelo ba yebisa bana oaza so lingo se confier pas na oyo so lingo za ba problème loba na oyo c'est-à-dire na lingi kobimate bosaka na ndaku bozala na ndaku bozwa na ndaku to tikeli bino chambre bosaka lolongo lingi la li au monde a taille pas voisine tete pas voisin te voilà nde biloko ekolekana kana kati ya mabota pe na ba parents enango malamu eza pona ko sécuriser bana na biso po bana bazo éducation ba balati mais tango yo sécuriser bana est-ce que ça qui va précaution ya ko éduquer mwana mwasi to ya mobile c'est ça les problèmes. Alors, bandeko ba développer sentiment ti ete ba ekokweya na makambo ba benga ngo ya ekobo. Bano basale ekobo. Ba pesa ni ba sentiment ya mokili. Ba sentiment ya nzoto etant que de jeunes et développer na kat na bango pe ba kwene ekobo pe mwana na ngai na bengeka mwana po ta na otala eboye. So il peut na bota ki atana ba 13 ans yango na ko za pe na mwana ya boye po problème ezali kamunde na ebi agité na retournaka po mama chininga za bo so bota na 13 ans a cause à pe na mwana 20 ans so bota na 15 ans a cause à pe na mwana 18 ans alors biloko ya boye nde sali ke bana oyo mama Christavi mama kudute ya Christavi ke mwana na ngai akwai na zemi mokumba po ayoki sentiment botwa bowayo ya yana. Voilà le problème. Baza pour ça avec tout leur courage 21e siècle kilelo ya lelo bopesa bana bino ba téléphone batala nyonso soit disant ba otala dessin animé est-ce qu'après dessin animé au kangara réseau est-ce que bana ba yebite qu'il faut ba kota na réseau place boy pour ba kota na autre chose lobby moi na sa koli na PC téléphone pour ça libre pour école ko senga téléphone école ko senga téléphone que là si on est ko luka ba professeur wana na ba maîtresse pour ko baby saban na ba devoir o ya internet biso to tanga to ça ba devoir internet on ezalaka to mayele te to réussir na vite discipliné moi na kilelo. Merci beaucoup. Tozoko ta maman. D'accord. Bakoti langa maman parce que c'est pas une surprise. Papa et oui, bakoti abiso parce qu'on va essayer de parler, d'arranger, de s'expliquer certaines choses sur maman Koti. Bonjour madame. Maman. Bonjour. Maman. Maman. Bonsoir Nina. Maman. Bonsoir Nina. Exaucé. Maman. Christophe. Maman. 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 C'est le corélia. Non, tu n'as pas de ça. Ya mwana lobi ya mama vanda ba bifelo ni badengi lo a. Exaucé li kamni nyango. Maman, ya za mambolo bebelete pona ngana bibiselo mo ngo sepela. Maman vanda kuna pa. Maman. Moi si kuta na calme mais mobile. Hey, maman. Pardon.
Jamais. Jamais. Il a exaucé. Maman. Il a exaucé. Oui, maman. C'est calmé, d'accord? Oui. Nengana za na compassion moko boye. So sali makamoko boye. Ça que on a ignorance. Mais ça maman mo sali oza conscient pour yo osenga. Oyene osenga. Alors non senga non, joie esprit à moi il y a joie esprit à ndeko na. D'accord? D'accord. Maman, tu es mieux. D'accord? Je vais présenter au Sali. Bonjour maman. Papa Eli. D'accord. Hein? D'accord. Comment on a le nom? Maman Yvette. Oui. Bah on va aller passer banane. Bana ngai. Bana na yo. Oui. Oh yo botia. Oui. Vous assure. Oui, il y a liboso, il y a kuna mibale. Il y a liboso ya mibale. Oui. Oasimaka éducation na bango contrôle yango comme il faut. Dans l'éducation bango. Donc, on dirait que tu es dans un sika mwana papa ba. Mon papa bango kufatika bango miki. Ah, papa kufa déjà. Oui. Ah, ok. Alors, personnellement, on va surveiller bango. On surveille bango vraiment. De près, tout le temps. Oui. On surveille surtout la fille. Très bien. Ces mouvements, oui, bien. Bon, on a vu un mouvement, on a eu ça la kaba sorti. On a vu que ce qu'a bimi, c'est qu'à quelle école, mais à quelle université. Donc, à part on a sorti. Vous avez confiance à Bana? À 100%. Bana, vous avez exemple pour nous? Oui. Sur, maman Yvette? 10 sur 10. 10 sur 10? Oui. Alors, maman Yvette, on a ça que je te présente. J'ai quoi a présenté que déjà papa Eli, n'est-ce pas? Hein? Oui. Très bien. Mais les Lobana Obaye na Bravo Josie, une émission qui permet de gens, de personnes, de venir relater leur situation au cas où bazomona ki ba commis bloqué, il sait pas quoi faire, il sait pas quoi réfléchir, il sait pas comment trouver la solution. Ça c'est Bravo Jésus. Pourquoi Toto Bolaka crie Christ. Alors, il y a exaucé. Comme tu es un homme, vous êtes le premier fils de ta maman. Essaye d'expliquer maman, mais Zalano, bref, hein, c'est bien. Mais pesa maman kaka, où ils sont concernés maman yoka. Maman, nazane comment on a une mais permettre maintenant au limite ça. Exaucé. Nayoki no likambo na ote oyo lingo yebisanga. Parce qu'on a promettre on deni ke na olimbisa yo. Maman, peut-être nazo banga, peut-être so na yebiso tanto ko limbisa biso te me permettre nga so na yebiso o limbisa biso. Obanga ni likambo ezanga eza ndenge ni esanga ko zo banga likambo eza ni yebisanga na olimbisa biso. Maman, j'espère que ndemo boko la biso na Christian vie. Opekisa biso milimo ba camarades. Oui. De tous les temps ok musala soki to uti classe otika biso na ndako. Oui. To lingana makasi pe to lingana makasi. Mais na ko lingana makasi oyo banda omona ke biso to lingana makasi atake ya na leki. To memaki obandenge mususu. Ndenge mususu. Oui. Bandenge mususu ndenge ni. Kolingana to balé kolingana. Atake na famille. To longola ki famille ba na komisa ki lokwa mwasi na ngato koma mwasi na mobali. Jésus Christ! Yes. Ngala nya zonguya. Exaucé bominga. Ma permettre ko kili sana. Exaucé. Te sanga ke makambo esangeza ya biputa. Mama, eza mais ipsanga olimbisanga. Exaucé. Yebisanga ke makambo yebisanga eza ya biputa. Yebisanga ke oyebisanga eza ya biputa exaucé. Maman, mais les choses graves. Oh eloko to yelia. Nzambe. Ete ni netinda kingai. Ni netindinga Nzambe.
Maman, les choses sont graves. Au sommet, to béni selio awa. Ndengele ki nanga zaboy. Les jours yo bimaka, okenda sokola. Téléphone na yo, otika kango na charge, biso tozwa kango tokenda na chambre, tobanda otala film a porno. Et tant que otala ba film a porno na oyo za na galerie wana, nde ba sentiment mo boya ki biso na kusha kina leki nanga na bimaki na ye, pe ndala minute nda za bongo azana zemi. Yango mo limbisa biso. Ya, olobi obanda de point internet. Ana ninga bongo te yanga. Mama, kasi nazo olobi bandi ko simba leki no, cha chuba e ko mexe mutwa bo wayo papa na internet. Kasi na internet obanda na internet be zemi ye kote la nde oya suka ta mto yende na bisasa awa. Tanto ina ndako na biso nde zemi ye kota. Ta mto ye konje kote. Mama limbisa biso. Exaucez vos mingaye! Maman! Exaucez vos mingaye! Exaucez! Comment les basses me sauter, yaya? Exaucez! L'exaucez! Maman, n'a exaucez vos mingaye! Maman, yo lobo sive ya banate, yaya. Exaucez! Exaucez, éducation, on a fait ça, exaucez moi qui n'a pas eu, yo bibi singana ni mwana nga mobali yaya. Bano bama be. Moi le gars mbalo salinga éducation nyoso te. Exaucez! Héritier na tout est là tout yaya. Parce que maman passe vous prenez. Exaucez. Na salini ni mabe pour la mériter o nyoso yaya. Papa ku fatiki bina miki exaucez na beaucoup libino yaya. Exaucez nini. Est-ce que mon est basse monsieur babalaté? Christian vie. Maman. Yana yote. Christian vie oyeb sangata maman de moi ça la secret na maman na ye. Benga na takana. Na est-ce qu'on a ngana ke lokal banda ndini? Christian vie. Yo so mama. Oloba so loba no sana yenda loba no bolo wadamba. Il fallait pas bando tika bando kanga so tout le temps na ya. So mone bon ke yango tama ke na se no matika na kinu bando linga te les résultats. OK, wapi za no mwa muke. OK, ne wapi Perico teli biso so kabelo ya. Nessa que se confie na ya. Do te bloka zo no kasa nete koma kolo. Christian vie ofutinga nini bana. Soni exaucé. Christian vie oyo kila ta mama no mawate. Mwana mosa za mutema mama. Mwana no sa mutema kasi bo. Tema zo loba. Abisana ni mo banya mama. Na ene ko bisa mama. To ndenge za boye to koma ne mwa to accepter biso. To za na yaya po ngade na na zema yaya. Dikona ngalo bya longo na nete. Oyo kata kilo te. Kristomi yana yo mobali te yana yo. Ka kilo. Nous sommes ma belle. Nous sommes ma belle. Oh, ndeko mobali kuta so so somo yo za catégorique. Yo za mutema makasi, yo za bano ba za mutema makasi. Yo yana yo. Mama tika. Yana yo Christafi. Je veux te souhaiter bébé. Pardon, kita. Bino za bano bokanga mana chambre lingo bima. Do na na kacha chambre sa maka. Zozo ko za les. Nasa nini? Mpesa nga yaya. Donc nous avons nos systèmes ya nous sepela. Au système ya nous autres font normal pour messana na yaya. Et nous na messana ya. Qu'est-ce que tu veux bobo? Oh kufa no tu veux mtaliboso. Christian ça maman belle Christian vie. On est avec maman yo. Papa bile tika bile âge 10 ans. Ya na 12 ans. Christian vie na boko libino. Na boko libino Christian vie oyo futanga ya ngoyo. Ozoka bata kilote. Mais maman ko posa mutema la affection. Yanga jini no misela mama na yo. Nzambe. Na sambe la nzamba pesa nga bana. Noko siko mwana bo azoloba. Nete so sale ni. Christian vie oyo katanga mama soni. Oyo kanga soni tozolobela nga lokwa ke mwana nga da sente mutalibanda. Bokomi baninga. Nde ba yoko tikela ngai ye. No ki bo mama na ngo mona ngo lisute Christian vie. Christian vie. Yo mona mibali misute soko yo ke posa mibali. Omona kata mibali misute ya libanda. Christian vie. Yo moto to yesa to ke ndo luka mibali libanda te. Christian vie kam na yo. Yo na ba mama no bo te yo so mama be. Sangala ba kana munoko teba. Pardon. Sika marambo beta pardon.
Oh, oza langage simple boyendeni. Hein? C'est ta maman. So yoka eposa mibaya yo betika. Nyonso eza source na yo. Yo pe nyonso eza source na yo, cause na yo ko. Na bando boye, on doit forcer ngati. Quand de maman na yeba kongisa ki yoke. Ngai na zaki tana droit sur ma téléphone mama. Yo te mtobandanga na kodio. Ko pesa nga kandati. Ko pesa nga kandati, ko pesa nga kandati. Kanda no pesa nga. Na yebi déjà, na yebi so déjà, na yebi eza cause na yo. Ngai yo to kilo ko téléphone mo longo longo mo de passe. Ngai ni so passe na mo boma na mtu na yo. Na ilobi na yo. Na lobi na yo, na lobi na yo. Aya ndeni bolongola bilamba. Oh, osangani. Aya ne bolongola bilamba. Yo ça va. Osangani. Okosala ngani. S'il te plaît, femme. Papa. Soko te komi bo pesa makanda sambo no be. Webite oyo tumisanga ya. Tala na bomba no sipoleka. Te wana na kata bolingo na kata ya esa esute ya pouvoir ya esa te. Pouvoir ya esili. Et comme opesa kango yo nem to la senya to nyo so pesa pesa ngata ngolo ndambo education edika biso yene mona respect parce que compte éducation n'éduque yo te kende compte moi no héritier maman bozo décision bino mbaye obeta te tokokunda na yo Tala, exaucé. Pas vous. Exaucé. Vertige. Maman, moi, la vertige. Kasi bo mengo so pesa kieti. Ala sanga te lo héritier nyo sita yé. Makamyo sa yé bisinga. Problème ici. Oh, beaucoup de voilà, c'est un problème. Ngande mtel boson sa si on vient doki. Ndimi. Donde cho. Merci. Bébé. Merde. Nga babloka boydona. So ndesa boyenga na sepela te po bo swana na cadre bolingo. Nde loko na olinga te yango. Bolingo ni ochese miti. Tabo bande déposer un internat. Tu bo ça va. Frère. Moi ça la simba to na makasi. Chu ça la mwana. Ngamna tamati yo. Yo tonto nde ola musanga. Yo ça va. Namo mutuna ni salati. O mutuna zo salati. Oui. So neza kuma kamba buzobo ngena yaki. Ndeko isokisi. Royoka. Oza pour ça, oza la sauver. Oui papa. Tango yena oisika. Pour que nzamba sunga yo parce que tala émission iba koyoka. Webi biso na ngola balobaka fu biro passer à bundoso. Bola muzoba. Bola muzoselanga. Ndeko Christophe. Yo c'est le bolambo. Papa il pardon. Et le ya s'il te plaît. Arrêtez vous sobana lo ya sela bola. Bola on sale la leki. Lo ba ke bola mo no so ah. Oui. Nzela la singa ngapela la sonje. Fait soko ni bandoki na ndako. Ngapela la sonje muninga la songa zaki. Exaucé. Bon, d'accord. D'accord, s'il te plaît, s'il vous plaît. Tout se calmer, pardon. Tout ça à la place où les amis chrétiens, il y a quand même un serviteur de Dieu devant nous, frère Eli Sinandoukou, papa Eli, je sais pas. Un mot par rapport à ce qui se passe. Parce que ce que tu as dit, toi aussi, ça t'est. De quoi c'est? Oui, papa. Basala matoi, on a koyoka. Koyoka et sofara. Maman Yvette. Nyonso ekomi eza base na Bible. La Bible nous dit c'est que l'homme a semé, il moissonnera. Lorsque tu vis sur la terre, tant que l'eau est semé et la moisson est catanité, au nyonso muta semé en boka. Ndeko Christophe eza ye mutu a olobate. Eza un esprit où eza na katinayi
des hommes mauvais abimisa malobo nyonso solo. Maman Yvette, on s'adresse mingi na bino parce que boza maman. Moni nyonso tokosala na se na moi. Tofuta ngo en dehors na se na moi te tofuta ngo kaka. Moni muninga mwonso oyo pesaka pasi. Oki nous sommes mobali na ye. Dès le loma ka nyonso ekomokomela tototo. Yango moni mobali no kufaki parce que mwasi oyo yo kende ko botola mobali ndaloba makambo pona yo. Et na kati na yo bachi molimo wa kindumba. Yango moni yelo na banzela ya ba vidéo pornographie pour que vous allez toujours excité au kende ko lukaka mibali. Yango est tourné si yo zongeli bana na yo ba ketalango ba pratiquer art nyonso. Parce que makambo yo semaki. Donc maman mi sepeli ça. Oui. Na ba vidéo atala wana ndetindaka ye atambola lolingi wana yango moni esongi et pas banana. Papa, excuse, pardon. Donc par là, on comprend un petit. Donc ngolo batie, maman tu ça ndumba. Yo mon ndumba vanda. Mais na mona on est associé? Oui. Yoka. Maman. Ilo na osenga yo na oisika ça l'effort ya retransmettre vérité ou est plus clair. Il va banana yo. Vous en a que fardeau. Oui, ils en a quatre motema na yo. Où ils ont la plus claire, tout cela ensemble. Maman Witch. Oui, papa. Sous votre permission, nous sommes nous exaucer ainsi que nous Christophe. Bas un peu musique na biso. Tomé ko solo na maman. Et nzambo sala ngolo. Nous ko nanga moso za délivrer. Na makam où ils ont la katina. Ah, d'accord. Si je comprends, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses où maman za ngolo pas secret. À travers Banati. D'accord, je comprends par rapport à maturité à Bana. Oui. Vous avez raison. Il y a exaucé. Oui. Par respect, hein. Je pense que tu as communiqué bien, d'accord? Ouais. Hein? Vous avez un bureau. Hein? Papa Guy, s'il vous plaît, parce qu'il faut qu'on ait exaucé na Christanville, base à la place de mon côté. D'accord? Ah, Yaya. Il y a qui est côté à bureau papa chic. Il y a qui est côté à serviteur. C'est fait, papa. Merci, maman. Maman. Maman Yvette. Maman Yvette. Maman Yvette. Elle est aussi servante de l'Éternel. Aux arana posa au vivre bonheur na sena moyo. Oui. Aux arana posa Christa ko makotambola na yo. Oui. Et sengela na yo oloba vérité. Vérité ça pouvoir ou libérer mutu na kati ya captivité au diable akandi mutu. Est-ce que avant la loba ndiko exaucer aza mwana biologique oyo bimisi na libumu na yo? Oui. Papa, nayoka na pasi na douleur mpona kobimisa makambo. Mobali nazalaki na ye
azaki mobali na nga te azaki mobala bato nabotolaki ekobotola mwasi azalaki na ye adakobotola ye kaka mingi bana basi yango esanga mpe keso naboteli ye mwana mobali héritage nyonso aotikala na maboko mwana oyo na oboteli ya mobali basumi na ye okóma na zemi comme na zemi naki ekoteli esinga bikenda na zemi bamapasa apina na zemi bamapasa bazalaki basi nabokoli mpe zemi ekokisi nefu ake ebota naboti mibale basi basi nasololi na fan sage ana place nabotaki mama moko azalaki ana abota ye mwana mobali na mibale ebisi mama wana bana bino opesa mbongo nyonso osenga me naza na besoin nazwa mwasi na mobali yo zwa mwasi wanga moko opesa ye kuna opesa nga oyo ya mobali po soki namemi mwana mobali te libala na ngai ekufa bozwi nyonso na ngai nazwa mosu tosoli mpe na mama na mpe napesi bana na ngai mobali mpe amoni mwana mobali asepeli bozwi nyonso atie na kombo exauce bozwi nyonso atie na kombo exauce bozwi nyonso atie na kombo exauce loyaka ye papa bangayo okufa natikali na bango mibale nadi koboko ya baputu teke omwana omwana swaki mais exauce ndenge azala nayebaka akenga nde mama na loyaka ye exauce ayebaka akenga nde mama na boti ye oya mwasi aza mwana nga propre ye nde azalaki lipasta lipasta na mosusu takende na fami wana exauce nde aza mwana nga te azoekozwa papa nzambe na obondelaka limisa ngai obondelaka limisa ngai koko mabe nasilaki na botoli mibala bato nayekozwa esu na mwana bato nzambe ana obondelaka papa nalimbisa ngai Mama Yesu wanga wa mikolo nyonso. Oui, moni na vi na biso bato eza na kati ya makila moni ndeko exaucé déjà botani na famille oyo eza na inceste yango eza na kati ya makila na ye alors échange oyo osali ozwi eloko ezalaki ya yo te yango moni complication nyonso ekoti mama wechi papa mais bande temps opesenga maloba na yebisaki yo eloko edérange bandeko mibale eza le nom parce que na bande kosentir déjà ke kombo moko na kati eza déjà kombo eza réclamé ezaki kombo ya ndeko exaucé yango moni egangi ekomisi bango ti au point de chute babima lokola mwasi na mobali mais baza na demi-sœur parce que la maman là il a azwaki mwana oyo azalaki mwana na ye son fils déjà exaucé azalaki na makila ya oyo eza déjà ya inceste très bien avant mwana botama topesa ye kombo déjà kana kombo na kati ya famille na ye na moto abimisi na se na moi très bien yango moni kombo wana egangi on a kosenga na yo gloire à Dieu parce que
ondimi kofungola motema na yo mpona koloba vérité. Fongola pe sous motema na yo mpona recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Ko gagner moto moko akoma ko servir Nzambi ezalaka fête mobimba na likolo. Alors il y a des certaines choses où on va parler avec vous. Ainsi que ma serviteur de Dieu au bazar na kati au émission. Très bien. Pour que Nzamba meka ko orienter biso pe ko songa biso. Voilà. Merci beaucoup le frère Eli, papa Eli. Merci beaucoup pour votre intervention. Pour cette révélation de la part de la famille. Alors maman, courage. Je pense que eza maman kandenge papa lobi awa, maman sali. Il faut que la Bible dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais, ce sont des choses auto vivaka ya sikope ya lobby. Alors tant on nzamba telemi liboso na yo, il faut saisir l'opportunité wana parce que lobby yonde mutu o manipula ngote. Calendrier céleste nde et commandarango. Alors ce que j'ai occasion royoka mongongo na nzambe lelo profiter na oyo ki lelo. Mande kobo tenir biso rigueur soto bimisi bana parce que on a senti na kati ya bana so bayoki de tel message par rapport à ce que le frère Eli venait de dire, il y a la catastrophe. Alors, tu traîner parce qu'il faut te la bana wana bisika kato kabol bango pour scandale et cause. Alors maman, je voulais vous dire courage, Dieu est là, crois en Dieu, de quoi lobby, recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur et Zamalam. Merci à vous le frère Eli, merci pour votre intervention. Merci. Oui papa. Il y a quelque chose où il m'attendait pour nous ébisser bandeko bota la biso. Très bien. Est-ce que vous avez que ma belle toniati ils allaient na matoi ils allaient rappeler na mon. Oui. Et ça la mutu moko ota la biso na oisika ana difficulté ya obota a espérera abota. Mais ma belle oyo place à Zalili ils a réclamé et permettre à bota. Na mukande ya Jérémie chapitre 22, verset 29, la Bible nous dit terre. Et salamaki mutual pas comme qui privé d'enfant. Et na mutu moko talanga na oisika ma privé ma bota. Mais à travers cette commission Nzambe auto sambila. Où est Jésus Christ de Nazareth? Où est Emmanuel, Dieu parmi nous? Dieu parmi nous. Ma bota ils ont na vie. Amen. Oui, Sora Bengi, on va prier avec eux. Témoignage et témoigner qui est abouti à travers cette émission. C'est juste un peu ça. Alléluia, que le nom de Jésus soit glorifié. Gloire au Seigneur pour ce message. Je pense que Papa Eli a localisé Penda Basso dans un problème en bota. À ça message, hein? En tout cas, il y a un problème en bota. Et la foi. On a changé de prière. Hein? Au coup, peut-être dans salle en bébé. Au coup, peut-être bisiko mais cette fois-ci, change ta prière comme Anne au Simba Samuel. Nzambelanga, sogi loué yete. Christ bazongi te. Ngana biloto okuta na balasima. Appelez. Aujourd'hui, c'est une émission pour les femmes. Oh babota. Bobenga, bobota na kombo ya Yesu. Alléluia et amen. Et tu peux prendre 7 ans, moi la vérité. Parce que jamais, ce qui moi, si tout mon bas zobota te, ndiye ngwe kutaka keboka bwana. eloko nini oyo osenga biso awa tosala nini mpona yo tosengi kote nini
Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble.